Patron bongo yeyo. Patron bongo lokolo na zamba yeyo patron. Patron bongo yi. Patron bongo yeyo ale bongo yi. Guy na poto. Patron bongo yeyo. Donc lokolo na zamba. Boss to tigene na kiasa yeyo. O eza spécial des acteurs de Kinshasa. O eza spécial Japon. Ba retourna pas ni Japon. C'est ça toujours la place Moutolo à Judo Outa. Place Moutolo à Judo Outa au lelo, ba Judo ko ba bine belé, ba mettre ba comme belé, ba Moutolo nango et Outa awa. C'est ça toujours na mbinzo zone, na quartier Musei, Bogomona. On va mettre Bobo. O yaza grand maître là imbattable malgré la Koufati Kabiso que son nom repose en paix. Ils ont découvert le Japon quartier Ezalaki awa, on va mettre Bazaki, on va mettre Ninja. On va mettre Cherry, on va mettre Capuche, on va mettre Couteau. Ah, donc, ma c'est que ça l'a quitté. Toujours avec Sabino, pour découvrir place Nini, Jude Outa, au bandit. Ah ouais, non, Ngambu. À droite, kuna, tu as la Rumbaya. Là, c'est bien, tu vas savoir comment la Rumba la zone. Y'a mes yeux! Ah, moi ça vient Yoana. Bien, moi ça vient Yoana. Avec Rumbaya. Au côté. Au côté, ah ouais. Tel Andé. Andé en haut. C'est ça la carte. Ok. Tel Andé en haut. Baba c'est Andé, Baptiste Andé. François Andé. Ah. Ser Nangayo, Yelen. Ya bajika leke bajika tata mwasa bajika ser nangayo tantine Hélène c'est ande tantine Hélène yo pesa c'est mbote malgré ucha mais sérieux pesa mbote tantine Hélène c'est ande tantine Hélène de yo nan neve la biso na pointe awa to koti oza avenir Régie des Eaux avenir uti banda la suka mirkuna banda la Régie des Eaux ti ebimi na wenza sola. Oza avenue Kimbola, avenue Papa Nabiso des Angara Koufa, Papa Vincent Bernard Azaka bijoutier, à la coin. Donc les acteurs de Kinshasa, tout ça pour Nabino. Donc toujours c'est un à découvrir quand ils ont spécial, toujours la Sabino. Là c'est une Jude Botama. Là c'est une Jude Botama. Toujours bien dans Malembe. Benga malembe. On va comprendre kaka. Régie des Eaux, battu on a malade. On va besoin de banzela boy. Battu Régie des Eaux ça robeba. On a besoin de maï mais avec le temps, malembe. Pour bosser na makambo. Bon, avenir en haut, avenir au Jude Botama en haut, avenir au Tendele. Tout ça, c'est découverte ici. Ah ouais, au Tendele. Avenir au Tendele. Avenir à grand maître Bobo. Avenir à maître Ninja Force. Avenir à maître Cherry, le grand Yakuza. Avenir à maître Douglas. Avenir à maître Couteau. Donc, j'ai deux côtés à venir à Scorpion Rouge. Je vais Chimanga. Ok. Il a venu le tendre les raboles. Ouais. Japonais. Calme mes allumettes. Bonjour. Ah ouais. Il a venu le tendre.
Avenue Butendele Yangoyo, Talaka Avenue comme un garage. Bon, moi de vivre dans Kinshasa, hein. Toujours là que ça oyo, déjà toujours là que ça place Mutaouta. Mutaouta kanase à Mataralikolo. Mutaouta Likolo te à Kitinase. Awa, c'est pas ma grand maître Ninja Force. Au beau car Ninja Force, par bango awa. Mon vieux Ninja Force. Au bal ya ma Michou Berengo awa. Pour mettre ninja azaki mutamakasi donc il y a bato mususu aza maître mais aza mutamakasi te donc to beta moi le solo maître na biso ninja azaki mutamakasi maître auta awa o bayembaka mutu bajiba mulowa o sama président sama mema pa ya kofi ezaki nde maître ninja bon lokola mopa obino boyebi kaka ekoma kuna na quartier la terre mutu bajiba mulowa o yemoko akram eza maître ninja. Nous avons une catégorie de maître. Le maître, c'est un maître, mais il dans la casse à bitumba. Le maître ninja, c'est dans la casse à bitumba. Donc, on dit que banda. Vous dites que maître ninja, je donc, maître, Bambote Bele, place aux Akuna, Cape Town. Après, c'est Michou, Bambote Bele. Nous avons la fondation Blessing. La Blessing Foundation. Il y a Maman Pichou et Zawana. Ils ont la veuve. Il y a Maman Michou. Ils ont la veuve. Les autres sont orphelins, la carte à Cape Town. L'action bon est bien, toujours c'est l'ambassadeur Frank Moulage, il faut qu'on soutenir l'action wana. Pour maman Michou qui est un sala, moi c'est un maître ninja. Donc maître solo maître wana. Mosali nazambe tango zaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire siko toujours kende bomona siko place ba ya icône ya ba maître bobo place judo banda o pena o kaka o ba nyonso to dans place mabele ya judo bande banda awa na mbinza ça venu oyo. Donc, au côté sikoyo. Donc, après, on va mettre ninja, mettre Boka, tant Mobutu. On va mettre Mozart, Bachaka, Sodamo, Bachaka, Bonava, Bisa, ceux qui ont testé, ceux qui nient. Je vais défendre la nation. Pour mettre Betaka et mettre ninja. À partir de là, Longola, la Babis. Awa, avenue Butendele Yangoyo. Awa sikoyo. Comme pas grand maître Bobo Vandam. Et son nom repose après maître Tikoti Kabiso. Là c'est le judo banda. Awa. Pour le maître va comme belé oh so ding zalaka. Awa chuma zalaka awa. Bato za comme chuma awa. On va mettre Bobo awa. On va
va mettre Thierry Yakuza. Ah ouais, on va mettre Scorpion Rouge, on va mettre Douglas, on va mettre Couteau. Ah ouais, on va mettre Tchembe, on va mettre Mamisa, bah icône, la judo batika biso babanda judo bango. Oh le va mettre les autres ya judo babima, bah les cas, bah mettre Guy Lutete dans l'Afrique du Sud, bah Lokonda, bah Couteau. Donc bah on est surtout bah les cas, bah Innocent Bachaka, bah on est surtout bah dans Londres, bah là na bango. Ah ouais. Judo Botamiawa, awa. Judo le loko bati chassa mobimba judo. Ah, c'est maître Bobo awa. Imbattable. Ba maître Ninja, ba leka, ba maître Nando, ba na bango nyonso tout ba leka. Vous continuez. Auto champ de tir, ndenge bandaka. Je vais expliquer que ça va dans Zamba. Et comment on va Ndaku. Ok. Ah ouais. Ah ouais, champ de tir. Ok, boy. On va sola. Bon. Toujours à la découverte de Mbinga zone Oyo avenue top présidentiel. Tu vois, c'est là qui les petits mignons, toujours qui t'as vers les petits mignons pour mon école Botanga. J'ai la fatia sélection. Ah, est-ce que tu t'y vois? Ils se diriger awa. Zaka nganda règle kala. Barakala nganda règle. Vraiment la zone a bio aba sérieux on va serrer mon bout à ebia. Tellement peu venga la règle tomba le bail donc ça équipé tout et wolo. Awa pe pas vena biso lukubika dimbu bazin. Vena biso to kufa atika biso. Mais ah non, ça équipé tout est. Ah non, le dynamique H zana noir. Oh non, dynamique H. C'est eux qui t'ont. Ah ouais. Ok, oui. Le tir à Saint-Cyprien, on va venir du Beleng. On va venir à Bissou du Kando. On a Maki Yakama. Côté de la mère Batika Bissou. On compte à Wenga Sola. Avec du Beleng, Kenda Bosso Kekuna Bimi Boeti Kuna Avenir ba Christian Meonga, Avenir ba Kabasele, donc yango. Toujours Kitakaka. Ah sikoyo. Ozaka na quartier Moseye, mais sikoyo na ndenge ya sima ya bar félicité. Oyo avenue Kikalaba. Avenue Kikalaba, avenue Baptiste, avenue Bataison, Soki et Souka. Soko bimi boye, clôture à Saint-Cyprien, yango wana. École primaire à Saint-Cyprien, clôture nango yango la portée à faire wana. Awa, avenue Baptiste, avenue Bataison, donc yango. Toujours kende. Awa. Papa na biso kakela. DP avant qu'on faille bien boye bika système. Il y a tika biso. Avenue Lokumu yango. Ah. Avenue Zone Merceau sur la destination yango. Ah, papa Massa nanga Charles Nzomene. On va l'iter va. Bonjour Massa. Ah, pas la vie na biso yangabe baomba. Para bango avenue Lokumu yango. Avenue Lokumu ça sont OK. Limite na Saint-Cyprien. Même clôture à Saint-Cyprien qu'on a sur avenue de l'école. Ah, c'est OK au petit boué. Au limite à Remoyo. À Remoyo église à la borne, à Remoyo avenue de l'école au petit pompage briquil bas côté pour.
Comment ta direction, ils ont raccourci basali pendant le embouteillage. Ils les ont mais ils ont bien mon ni babongi moi bien. L'état sali moi terrassé. Il faut que tu t'accaques. Ah ouais. Il faut que tu aies au limite afin de l'école. Voilà. Nous le côté 20 ans là. Côté vieux Serine là. Voilà. Il faut que tu il faut côté là, les petits millions de qui mis là. Ah, toujours qui t'attaque. Toujours les acteurs de Kinshasa. Système Kara et Wolo. À la découverte des quartiers Monseille. Avenue Vinda. Avenue Vinda. Kuna, ok, il y avait de l'école. Tu vas raccourcir le côté Vinda. Avenue Vinda. Là qui bon on a les petits mignons parce que batanga kuna au mon école la bilan ka tozo kende to découvrir yango pesa sangola moninga bokoto Patrick Mbinzo troke na kati bakine ozone yango yo moto kwa makaba Patrick Mbinzo troke Louis Bongo Yamane, Serge Nyangwile, la carte des États-Unis Yamane, aux zones Awa, c'est qui parcelle fondateur et les petits mignons. Awa, ça vient de Soka Bongobash, avenue Angoyo. Voilà, ce que la prince, la Simananga, les prince. Serge Nyangwile, Yamane, les États-Unis, Bambota trop. Annick Lambongo, les États-Unis, au bas la Christelle Bacha, ma petite sœur, mon bof, la boss. Voilà, on a découvert Kaka. Ah, pas bien à Bisso, Tikabiso. Azaro Vanda, Végilo Kapeta. Il y a Pasteur Jacques Kambala. Il y a Mwika. Par Bango, Bautaka. J'ai la biso kapeta, tika biso jilo kapeta. Par bango awa. Awa la découvert kaka quartier kaka. Bokoto. Johnny Ndongala. Yanowe Johnny Ndongala na Paris kota Jean-Pierre Zolo. Bokota. Bokoto Belé, Bokoto. Alors Bruno Lubika, l'argent propre. Bon, propre à soin. Lubika Stone, Bruno Lubika. Bokoto va découvrir les acteurs de Kinshasa. Bokoto. Découverte yango. Nadine Matita na Lyon, ma petite sœur. Quartier la biso zone yango. Ma belle Bibi Rachidi. Maman Imani. Maman Mandele. Quartier na yango. Quartier yango. Oyo za ba panche so kiti ozo malandele kenda ba brikin kuna.
Là, lié moko les pros Jean Fumunzanza. Les pros Jean Fumunzanza. Mbote belé. Bokoto, 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 bokoto. Ah ouais, Zokende à la découverte de l'école des petits mignons. Vraiment, la mbinga, à l'autre, la ébique, on a venu qui m'y a là. A venu qui m'y a là, aveni kimia la yango oyo alobi Corinne Mafuta mama Biomba opeselanga Carlos Kalayani bambote bele kuna ba Paris bokoto les acteurs de Kinshasa yango oyo. Awa avenir ngoyo awa soko continue boye petiti lubwako. OK avenir qui n'a découvert dans yango awa soko kuna na ngambo kuna za lubwako mimosa au continuer pour découvrir lubwako na émission za koya ça soko boye toujours la soko to kota soko les petits mignons. À la découverte, Obama y a au moins la tu as régi des eaux. Tu as bel les articles de la biso, tu dis l'eau. Ils ont supporté précédemment et ça régi des eaux à cicater. Avenue Vindaska yango. Ah nyoso bozomona ba. Ba père Tombalbay bana Shaiki Piatu et Wolo. Ezalaka boyete tant tozaka okola. L'étage ah donc la chose c'est ka père Tombalbay. Bana ba tikali kaka. Shaiki Piatu. Donc l'eau a donc c'est que bon, Monica de l'eau c'est que bimbe par non. Apère Tombalbay bana batikali Shaiki Piatu. Awa sikoyo awa Fernandi Langa awa Feli awa Vejoli awa Guilain awa pana bango awa bango ça qui pire tout est bon toutefois les petits mignons bosenga ki yango voilà qui après moi na ngali boso pe atanga akilas Ajati tunda tanga. Les petits mignons yango yo. Bosenga ki l'école les petits mignons bo mona botanga kuna poza na mboka mopaya. Bokoto bele. Les petits mignons yango. Donc bazongisa ngo na langi ya sika. Ezaka na vinda les petits mignons yango. Yango moni bazola tango langi ya sika po et là c'est saison déjà. Les petits mignons. On va faire comme on va.
azoleta le petit mignon na biso langi ya sika bato botanga ekole yango ekufa te ekole ezocontinue toutefois donc yango oyo toyebi bana babima ebele awa l'école le petit mignon to génération en génération le petit mignon yango oyo tosengaki le petit mignon yango oyo eza aveni Saorona le petit mignon ok bata poto bosengaki totanga kuna monisa biso ekole na biso tosisa le petit mignon yango oyo filmer nani terrain basket tokota kati côté eza basket le petit mignon mamika bongo nayebi ke oza na kina wa le petit mignon yango oyo yango bomoni tande terrain basket yango oyo elelaki trop libanda le petit mignon totanga bomoni nde moi pembe na poto yango oyo donc mamika bongo bayelingo pardon oncle opena style pena bango côté kuna bato États-Unis toza na promoteur Robert donc le petit mignon yango oyo bana baya éducation des aliawa biso nyonso bana na biso bakoma kosopa français na monoko po baleka kawa balekaka le petit mignon nayebi oncle moi bilobe kozala par rapport gombe ebangisa esu te gombe ezobangisa esu te parce que yo mo ozomala eza différent na gombe parce que mosala mpenza nde esalami wana emonani mpenzaki moto awuti ngambo mosusu aye nde kochange makambo mosusu oyo so balakisi yo filme akala epeso na susi mais lelo vraiment tomoni ke petit mignon mpenza esali makambo nango mpenza donc wana omoni relève mpenza ya bien sûr po mingi ezalaka moto so azwi relève osalaka biloko moko omona ekwei au contraire yango ndema sepeli mpenza komona le petit mignon etongi mponga mwana na ngai liboso atanga awa akilaki tumbi tala école maternelle na école primaire na ye awa même bana nanga mpe batanga awa bakomi mobali minene basi minene madame Chouchou muta atangisa mwana na ngai azalaki maîtresse ya mwana na ngai vraiment en tout cas félicitations madame Chouchou kabongo na formation mwana na ngai banda awa na le petit mignon donc yango lomoni école ezongi ndenge option nde vraiment na mutu na nga na yango te okotala libanda ngambo na komi ome makambo eza mingi donc yango oyo kuna mpe toyebi ke projet moko malamu kozala kuna likolo mpona bana ya rarité mondo osakana kuna mpe tokobimisa mpe kamuto mbodi kembe na biso kakao tokobimisa mpe kakao azoyaka deja Yaïson Lema. Ouais. Quand on parle de loup, donc Monica attend, Moni Boué. C'est que il y a des musiques. Ouais, bon, si on a la PEDA, on a science, on a commercial et gestion latin philo. Option to zana ngo yango tosengaki le petit mignon yango wana des garages. Ouais, Didier Mafuta. Ngayo to kutana des garages. Yeyo, des garages. Oui, songo YouTube. Ouais. Calme Zali. Calme. Cadre gara yo bika ya kanse gara moi découvert moi l'émission dans sengi libanda po solongo ndeza. Mais non yeye. Songo mbole yeyo. O ngaki o buga nini? Sibe nini?
ampoule ya tibona ya nini besoin lobi besoin lobi ya bi ya na buka tibo tibo ampoule tibo la tuba ina sema makile bi magayo wa leti pompe songa tomboki yeyo songa besoin songa mbole luzu kaitano songa mbole yeyo okuta ina ye bébé makawa songo yeyo donc biso à la découverte kaka merci. On a baninga tokola na bango bami d'enfance grand maître mécanicien za wana songo ndongo moni wana ukonza Mercedes bon tokomi na avenue Lokumu yango oyo kuna soko okei boye ti obimi kuna na lubwaku soko okei boye obimi ti na église catholique Saint-Sépulcre oyo loba nango ya nanga selo pa nanga bileki na ngai tika bango balingaka avenue Lokumu okomo balinga avenue Lokumu bakendaka ti bakokoma na se bango bakomona place Lokumu esukela avenue Lokumu yango biko lukaka avenue Lokumu te na makambo na yo lukaka na yo kalmazala donc na système donc tobeti sikoyo Lokumu mpo lubwaku kuna tobombeli bino na prochaine émission tomati sikoyo cité des anciens combattants pour découvrir la cité des anciens combattants avenue Lokumu yango. Bonjour. Ngai. Bandal. Tout ça bien. Ah, so obimi pa ba Christian mais on va bazalaka ba jagger. OK. Ah oui, c'est pas. Il y a une gare centrale. Là, c'est au pays Maka. Au niveau au pays Moye. Quand tu es dans la carte, donc, c'est une lema, donc, parking est qui toko bien assuré, donc, c'est une lema, avenue Lokumu. Donc, ah, ils a place, ma solo, aux hommes, et c'est un rappel, donc, du solo, mon posé sur le côté de la Kati. Donc, à la découverte, toujours c'est une lema. Gare centrale, au gare centrale 2. Bon, ah ouais, moi pourquoi moi tu as venu le coup chez son musique assez raisonnement les solo qui toko, aux ongi parler. Ah ouais, chez son lema, gare centrale. Les autres trop hein, nous sommes déjà qu'on a venu maman et moi, au ta pompage tu redécouvrir en haut. On a déjà fait la salle de fête. Hein. On est dans la salle de fête, c'est ma camion sur tout. Bokoto. Les garçons Michouri, garçons Paris. Bokoto. Yavemba. Balobi yo action directe. Babi a eu ratarate. Atana lina cornet ekotaka kaka la rose Vemba. Yavemba babi yo eratakate. Ate a coup de tête kokota. Maître Modé Machaka en Afrique du Sud. Petit nanga ya boga. Abo sanité. Joël Congo, aigle de Kawele. Joël Congo Mobutu, aigle de Kawele.
Petit nanga Bogar na kati Afrique du Sud. Na bosani binote. Babi Joël Congo Aigle de Kawele. Joël Congo Mobutu. Aigle de Kawele. Na bosani binote na Maître Modé Machaka. Maître Modé Machaka. Maître Bogar. Bosani binote avenue le Congo. Zoke na lokumu kaka. Nous allons se diriger jusqu'au tour de ma vers Sola. Sola. Toko tana libu mwandeke. Toko ya na cité Baudouin. Awa, pas bien la version ngabé. Pas ngabé. Awa. Pour nous lier logo mboka oyao. Logo mboka nyo sote ezali pas ngabé. Yana nga Christophe Kasongo. Kata Canada. Le moni quartier tika. Yango. Nous avons na bino. Ce que Sengi, vous en avez besoin de quartier à découverte au Salé Layo. Moi, c'est spécial, quartier Japon. Judoka nyo soba libanda, bangaki ba mona. Place ni mutolo ya judo banda. Bomoni va mettre bobo icône. Le quartier Kabiso, vous appelez va mettre ninja, bazali mutu baji ba mulowa, mettre force, mettre yabuga, face azali. Bomoni palin, bomoni makamuni ndenge ezali. Les petits mignons, les petits mignons de Nizali, Bomoni, va mettre Ninja Bazali, Mobile ya Maman Michou, Mobile ya Maman Michou Birengo, Bomoni, na Blessing Foundation. Blessing Foundation des Awana, l'Afrique du Sud, des Apôtres pour aider les veuves, les orphelins, les Ana Makambo Belé. Donc, ils ont idée mon comme Maman Michou Sali, ils ont un projet, ils ont un avenir Makasi. Le bloc il faut gouvernement à soutenir l'action bongo. Gouvernement le ambassadeur Nabi Swazakuna Frank Moulaja. L'action ko tala yango wana tant bozo na youtube tala mama Nabiso Michou Berongo eloko azo sala. To mona kana l'action ni nazo sala, azo aider bana classe, azo pesa bakaye, azo sala makambo ebele bele. Bomoni pe les petits mignons, c'est automatique. Vers Cité Baudouin, to découvrir Cité Baudouin.